Capage TV. Capage TV. Amen, évangéliste Enoch. Merci en tout cas pour l'assistance de notre Capage Télévision. Constamment, vraiment, voilà. Bateau nyos bazolando pozolo ba bien. Repentance ne salama inde. Ndenge ozana bomoi. Mutu mota ko sayo kete nakubano bazaba nanga ibana no bengo bana na ye na komekate parce que ndenge olingi bango. Nde mutu muso alinga bango te. Amour est différent. Mutu akolo baka pona sipesa munoko na ye mais le lenge oh, il y a qu'au traiter, non, n'endengue mo traiter bango est difficile. Depuis ces jours-là, na comme ko sala mabe, ko boto la batu biloko, ko détruire, ce na moni mutne loko il faut na boto la. Jour nyoso to. Ce qu'on a compris que pour na sala musala bien, il fallait nas melamna za nazo mela diamba belé. Alors vie et bebaki, na comme la diamba, na comme la nyoso to. Et na comme ki na habitude ya komona makile loko te. Souffrance a muto ale langa et talingate. Ne fils qui ngana zwelo ko izanango. Il y a des certains tamé au beti muteloko au juste sac au comme na kati sac ono fungoli okuti vide na kati. Non 16h nde na yoki mai. Ngana mona nzambete tanga bimele à l'enfou alboso. Noki rivière mai lobi. Noki voix lobi. Mon fils Enoch, je t'aime beaucoup. Ngasko tant na yoki voix na mai na telemi na ngina kima parce que idée nanga ezaki ata moko te ke voix ene yango na ezolo bela mengano ki voix bimi na mai na trempo na ki mama kolangai et komi soudé na matiti ya peme ya mai wana. Habillez vos enfants de la tête aux pieds avec des vêtements à la fois tendance et confortables chez Kimiti. Chez Kimiti, on craque volontiers selon la saison pour une robe, une jupe, un short, un jeans, un manteau, des chaussures, tout pour une silhouette enfant, tantôt chic, tantôt décontractée. Et pour compléter les looks des enfants, Kimiti vous propose également des accessoires enfants parfaits pour le quotidien. Retrouvez-nous au numéro 22 de l'avenue Tabouley, ex-Tombalbaye, référence Rond-Point Mazière, commune de la Gombe. Pour tout contact, appelez-nous au +243 82 81 43 835. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sleep Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sleep Lodge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Ngouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Tozawana pour la Bosunga, Tobeko, aider Bandeko News, tout bazar la difficulté, quel que soit la poto, Topéa en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition des agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors norme et insatisfaisant de vos prestataires de services.
Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongwe kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Kapach Télévision, merci en tout cas na ba abonné nyonso, nzambe azana biso vraiment. Toyebi ke bino bolinga basai dans nzambe vraiment te, nayebi ke bino bosambe la raté, ba abonné belé. Baza vraiment na kati eperdement bozela ralem sou muta kufa na famille to bela to problème mo rekutana na yo nde mbangu mama Cynthia natali ke mission ndenge nini mosala nzambe wana ndenge nini boy na bino bato ba sala nzambe ba bescro biso vraiment total bino na kati ya misu mais biso vraiment tokotika évangile te et surtout na ba fin de l'année oh tozo mona makam natali même na page ya Sylvie Bongo na moni accident o esalami na boulevard wana kuna du 30 juin aux hommes on a peine na kati ya mutuka misi cercueil na bikeko ya banganga babiloko à rouge en tout cas mukile comme une souka on est vraiment au temps de la fin tous à la vraiment prêt parce que nzambe azali koya ndeto yemba azali koya mwana nzambe la msu fin du monde nous attend au kufa au samba sous-soin parce que nous avons fait ce temps tout se repentir tous un prophète Enoch. Bonjour papa et bienvenue à Kapach Télévision. Oui, bonjour maman Cynthia. Bonne santé. Qui m'est en Angola ensemble. Bonne nzamba tali ko sala. Oui, nzamba sala toujours bola mu toujours ndenge alingi. Papa Enoch ndenge nini église et puis ndenge nini décembre au bozo préparer onde na mabondeli. Église ezali malamu pe décembre toujours préparant go vraiment na mabondeli makasi parce que eza mwa moko oyo esengeli ko prier makasi pour eza ba transition moko mabe isala makana mwa oyo. Oui. Na Afrique, na skeno na Afrique. Na Afrique na ba mindele bango babongisaka babongisaka biloko kolia misusu mais na Afrique ko bango na makeli na bango na banakata monde ténèbres babongisaka nde misunya bato. Tala bango kuna ngo babongisaka nde misunya bato. Au mois na décembre oyo bato ebele makamoko mabe esalamaka parce que na kati ya chaque na kati ya mabota ils des surtout en Afrique bango baliaka misunité baliaka moins misunya bato. Si qu'on a kati ya misunya bato wana chaque famille batia ba envoyer na bango moko nyonso wana pona aiba ko memela bango moins mutu parce que basala ko la makelemba amela bango moins mutu o bakolia na bonda ne c'est pourquoi to yamba na ko se rappelle na yamba un certain ser moko boye et pas ngai azaki ndoki pour la confession c'est wana lobi ke ngai mutu banaza chargé ya recrutement na bi recrutement na c'est peut-être recrutement sur ya mais ce qui n'habite recrutement c'est-à-dire ceux qui ba pointer mutu tel yende fois kende ngai na chargé ke nkozwai. Alors na ba mois oyo mois octobre novembre décembre ils ont ba mois moko essentiellement ko prier makasi. Amen. Que prier vraiment casser vraiment. Merci. Merci papa. Na qui so paye dans image auto qui non rapidement parce que c'est actualité. Comment na eloko ya bongo salami accident mais na kati ya mutuka ya mutu ba moni ba cercueil bonganga bikeko okoko lobani parce que il y a eu 3 ou 2 morts et ya ba jeune fille mort bazaki pe na kati ya mutuka okoko lobani parce que na moni pe a coûte na triomphal et rataraté a côté cinquantenaire wana pene rataraté et rataraté. Si quoi moi oh batimusu batine la accident to maman ça la mandine. Oui. Le problème c'est quoi? Ils ont abandonné qu'on a biso oyo tozalelo, c'est-à-dire problème ezani. Nzambe asi aloba makambo ebele. Bible bien dans Mokanda de Chroniques chapitre 20 verset 20, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis et à ses serviteurs vous réussirez. Alors
Nzambe asi alobi pour la protection. Et c'est esengeli kota il a kakaye. Mais le contraire au monde parce que totali Satan. Satan nzambe na créé qui. Même ba démon, même bango nyostu baza bekela mu ya nzambe. Momona aujourd'hui mutu atiki nzambe akekoluka oyaza créature ya nzambe. C'est impossible. Comme on a mutu akufi na kati wana ba cercueil na ba singa rouge na kati wana, c'est-à-dire bisika utaki. Biso pas na nzambe na biso ba condition eza vraiment mingi vraiment te. Ba condition nzambe eza humble pe malamu pona kuiba kosela ngonyo soto. Mais condition ya monde ténèbres, condition ya Satana. Nde soka ko bebuki mubeko ya condition moko o se retrouver na kufa, o se retrouver na bisika moko mabe parce que Satan a kotikala ko récompenser ba n'était pas de un Satan na nzambeli à double tranchant. O nzambe na biso azabongo te. Si mutu akufi ya mona ba cercueil bani akanisa ke biloko ane ko batela ye. Pendant que biloko ane ko batela ye te, mutu abatela kazaka c'est moko ezanzambe ye moko. Alors ils ont ignorance, ils ont na kati ya vie abato mutazo préféré ne ko signer pacte na Satana qui a signé na nzambe. Mutazo préféré abenga musana nzambe escroc mais no benga Satana soki nani. Ils ont ignorance. Dieu nzambe a prévoir nyoso tout. Ce toke na mukanda ya Psaume chapitre 115 verset 15 nzambe bete soyez bénis, Bible bete soyez bénis par l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire makomi wana ezala avant que biso tobotama. C'est-à-dire dès que obotami maloba nzambe lati mala moko na kata vi na yo. Mais eza conduite na biso ndio sala ke ba certain temps makambo wana et s'échapper na biso parce que ça lokola na loi ya ba député ba commande ngi député ko tambola ndengi député ozala bokanga député papa mbate mais soki député wana alongwe député directement biloko nyos ba komba pona ye wana elongwe amuko et quoi nyos to de même manière avec nous les chrétiens biso conscient na biso eza lokola makomi aza malobanza mo soki to tambo nango et l'équipe plus que protection nyos ya batamokeli. OK. Amen évangéliste Enoch, merci en tout cas pour l'assistance de notre capage télévision na olinga no vanda lokola nga constamment tala vraiment voilà bato nyos bazola ndo pozolo ba bien repentance ne salama inde. Oui, nga ezalaki ndenge nini. Nga premier témoignage nanga ezaboye na 2009 tozalaki na elongo tozalaki tobotama 7 garçons. 7 garçons, moi c'est la gâté. OK. Alors, tobotama 7 garçons, moi c'est la gâté. 7 garçons. 2009 tango maman nanga ye akufi. Kukufi nga nazaki avant dernier, nazaki 6e. Tant maman nanga kufi na 2009 papa nanga bana maman nanga se kufi déjà yazaki na mboka ya Kasai nga na botami nanga na koelewa na kena siko tant maman kufi famille na yeye bato nyos bando kanisa kete biso tokena bango pas famille na bango nyos pas kana poto ke biso tokena bango soit quand même tout na position malan parce que nga zaki na le jeune makasi alors tango famille na yeye ndekoni moko ya mwasi ya suka na bango avant de rien na bango Léonie alors tango aye nde alobi ke non ndengi ndeko nanga kufi bino bwendo luka papa na bino pendant que biso depuis tobotami ma famille africaine biso depuis tobotami abi fo boke na Kasai bwendo luka papa na bino biso tobotami awa to même Kasai te adresse ni nyote no matabino na avion bwendo luka papa na bino. Alors biso to comprendre ki ngote ila nanga ina ndeko nanga hybridal puis asona makufa ba mat biso na avion abelaki akufa ki abelaki to ba condition ka vie condition mabe ba mati biso ngana na avion to se doketi na province ya Kasai to se retrouver na province wana to yebi mutute c'est to ke to se retrouver na aéroport ka wana na basak na biso exact que province ngo peza tala ko landa ko mutute mukebo ke mo tuni mutu sauver mais province déjà ro yepeka na Kishasa oyeka na banda kuto mona oyebika na ke na Kisangani to se retrouver kuna des équations première équation bisto ndo balingala kuna tokutaki munoramboka directement so tuni mutu na adresse toi tuni mutu kombo na mnona lingala bingi mamiki wana mwana soda et directement bango na bana soda relation ezate to se retrouver une équation to kendo vanda ipaya nani ngana ndeko nanga wana comme yaza aza de prière aka lukiti tolali côté mo boye jour kalboso deuxième jour troisième jour moi bilamba tozaki nango ya moi bien tozaki no mama sumbila kabiso ya kokite tondo te kapona ko luka mo ya ko vivre
ayeko louer kamanda komoko boye wana na mboka wana a louer tout vendre bi mais asko to sala nini na binga pe na comprendre bi mais maman na zando kif maza muté mabe sko nde abaki biso oui nda baki biso to se retrouver nini abike te petit na ngai nga na zunga na bi non zalaka patient bi na ko zala patient bien si mais na okanisa sko ke ni yango ko yawo parce que a de un munoko ngana lobana ya bango ezo correspondre na zunga na bi non zala patient bi non na zunga mieux vaut ku fe zulanga kuno moye ke zulanga na mboka batu parce que zulinga ni bebe nange eko pola ndeka zui mutuka azongi na ye tanga zoinga na sikali okolie pa nani oko vivre pa nani vie difficile bando benga ntango maman nanga zena bomo bando benga yi monsieur le français mais tant on a servi na mboka wana na français kimaki c'est pourquoi on appelle ça conseil bande ko na biso imbali to ya basi soko ndenge ozana bomo yi mutu mota ko sayo kete na kubano bazaba na ngai bana no bengo bana na ye na komekate parce que ndenge olingi bango nde mutu muso alinga bango te amour est différent mutu akolo baka pona se pesa munoko na ye mais le lenge o ya ko traiter bana na ndenge mo traiter bango est difficile na se retrouver bongo ya ko kene wapi na kutena ba camarade moko be wana balo ba pelingala lokola ngai tango na moma wana ba ye wana jour ba pesinga imwa kwanga na tamson na lie deuxième jour ba melinga solo akolia Nali. Troisième jour, ba pesinga bongo ti 6 jours. Et comme septième jour na zeli ba na ye, ba la lika kana na ndako wana ndako na ngo banulu wana, ba la li wana, ba pesinga ko na la na sala. Semaine to comme lundi na bi amende ni lobi boye ki bo pesinga ya kolia to moni, ba pesinga ke to moni ndeza boye. Yo peut faut to travailler ka, yo peut faut travailler. Na kanse peut-être que te ko travailler ngo ezake na kende komimata biloko na mutu soit basaka mosaka quelque part ngana kende closer ba papier iska bureau nzoka nini non abino yo po ifoluka abi d'accord oh mais biso to mais biezi musaka bokenda ngo ya ndenge ni pona bolongwa na 20h musaka ngo ibanda na butu eza ibanda na butu ça dit bosaka na ba entreprise bosaka na entreprise bino bozaka tanga butu abino zelo ndo mona musala ah, na comprendre ki nangati comme 20h na laiti 20h 21h bala musingai otokene oh longoli lamba pembine oh qu'est-ce qui ne va pas na lati lamba moko na lata ki polo ya noir tokena bango yo telema kaka na telemi ne kotala moko siko na luket na ye na mo lichette ngano nazo comprendre te na mo lichette na luket na nazo comprendre ngene peut-être il faut ce qui a longwe na ayane bisika longoli loko yo asa na ngoni na ezo kisaye parce que ngane baki nanga iloko moko na otiku tukolongwa na code catholique alors directement tomoni mwana mwasi moko azoya wana na telefone alito ya solati akati ngam na biso wana kon kuneza makila akati ngam totemaki wana telefone na grande surprise nanga na moni master wana azaki na lichette na loketi wana ake a papi mona mwasi lichette na liboko. Donc téléphone les quoi ya plus kadaki rapide après a bêté les shots na liboko. Donc téléphone les quoi ya directement yé à rapidité téléphone. Abanimbango. Tant banimbango so tozaki na bike tolongwa. Ngape mbala liboso na comprendre to bani pembango wan tozongi. Tokute na ndako. Ote siko ndeza boyo ko vanda wate toko zona ndako te. Monsieur konye tokeni. Non mission ngo ya bonga no kindete. Jour alboso bake bateki ka téléphone wana ba yena mbali wana ba pesa biloko na lieta bi mais nazo comprendre te pour la nini boye j'ai compris dans la deuxième jour troisième jour non j'ai pas de choix ce qu'on a vendu na bike ndeza boye peut-être na ko kene boye na ko zo kutana mutu asaki $1 million na zipe ngape na ngindi na tiki na nga musalo yo nzoka na vie sans zambe au sailote amen. Nando kansaka soki na zueta na kutela mutasaki azana 5000 soit $10,000 na zuina ngini mais zoke zaki vite. Depuis ces jours-là na kome ko sala mabe ko botola batu biloko ko détruire ce na moni mutne loko il faut na botola jour nyonso to ce qu'on a comprendre que pour na sala musala bien il fallait nazmela na zomela diamba belé alors vie ebebaki na kome ko mela diamba na kome ko mela nyonso to na comme komela nyonso tout pour ne pas sanga esprit ne ba ko trouver moyen ko survivre et wana komi ko dépendre pas na bangote na mo dépendre nga moko na comme ko boto la biloko so mo di bunda sac fona boto la ming je travailler la nuit et na comme ki na habitude ya komona makile le côté souffrance muto ale langa et talingate ne fiski ngana zwelo ko isa nango il y a des certains temps au beti muto loko au juste sac au comme na kati sac ono fungoli okuti vide na kati
Alors j'ai regretté pourquoi papa qui est là qu'on a maquillé tangi à l'occasion derrière. Alors na comme que ça la nyos toi pour na ko survivre. Na moni qui était moyen, na moni qui était impossible toujours na côte Angola. Na côte Angola encore trouver ta mutu atana diamant na botoli. Na côte Angola, c'était encore plus de crimes que je n'as qui kuna. Na botoli mais qui ko ça la nyos surtout vite. Wana simbela ka kisi to ndeni batikala okango pete batilo kangate. Na ndengi pe na donc se retrouver sans que basi manga pe nando comprendre te. C'est-à-dire tout dans temps on a commis les lots ça na Zambie. A pesa qui opéra assurance quoi. Oui. Tant alors nous surtout à part quelques cicatrices on a chaka na saka un certain temps na chaîne moko boy exhortation qui fait na saka quelques cicatrices ou quelques personnes ba été au cola que ça nous autres côté dans bébé tout ce qu'on sort. Pas j'allais montrer quelques cicatrices on a qui nous machette et tout ce qu'on sort. Alors bambiska de bando comme nango. Il y aura des causes à la moi, cause parce qu'il y a des côtés bokeko na ko benga loi travail boké choc. Tant boké choc côté bokwana eza territoire ya ba misu déjà. OK. Siko pour na bino bolonga bonge fo bunda na bango, bobeti bango, alors bango ba kimino botikali wana. Alors vie est comme que s'empirer plus en plus fort. Na moni bongo na bimi Angola na zonki. Na zongi na Kasai kaka. Pour la koto na kin, nyon surtout famille maman abotolaki. Papa na Kasai na yebite côté ni azalé. Nebi même à t'adresser. Pour le maman na biso abotolaka biso pana biso nyon surtout. Alors na zone nyon so set maman abotolaka. Biso nyon surtout ba miki abotolaka misu palanga na kata maman kofi. Palanga ni bazali amikolo. Oui, bazali amikolo. Alors tant que zongi na prota tant na zongi na Kasai na moni ke meke se peut faire na zonga ta na trana meka ko mais qu'est-ce se peut faire wana yaya siko yaya Kishasa oui yaya tant ndango na komi na zongi na province ya Kasai na Chikapa neno yoki sango ke batuta ke na mutuka amelaki masanga na ville alango makasi bazo pesa ko melato tikana melaka pona longola souci ndesko tanga zo katsa na balabala réclamation bazui ba molengi ba piétina qui est atelongi bando monate Seigneur noki nouvelle wana ngai koto jour noki nouvelle en sale bansaki mabe mingi jour wana na butu wana na sakanda alors tant on a longo wana ke ko vana na première rivière ya Chikapa mai moza ki wana vandi c'était à 2016 na vandi na bi me pona nini conscience linganda me pona ko bando sala boye na binzambo ko sala tate ke na kangata muta sakata 5000 te na tika na musalo yo na vandi na zo s'inquiéter nebe ko bon laté je connais beka ke nzamba zali mais nebe kite que non comment on prie je ne savais rien donc on a vandi na mai wana zo kanisa mais comment bi menga comme na notanga na ndio kanisa kama vite ndo mene kala na mama na ndio kanisa ndengi azaki malamu mama belaki te kaka ba mwa oyo tant on a zo be na bandi na début ya masolo na bandaki yobeta c'était le mois de décembre mama nanga belaki te maman nanga na lala na ndoto tango na lala na ndoto na qui un simple toujours ne be ko bona mete na lala na ndoto na modi maman nanga bebisi ki akufa maman na ki servante en Zambie ne ando travailler na église Mangemba ne bisi ke maman na loti bazo sanga yo kufa bi na abi yo est-ce que yo nza makolo belo vraiment yo muto yi banga bambongo ya ba bik yo mutoza ba échec na classe nzamba lobelo vraiment ngana servante ensemble ce qui message zali nzamba ko lobela ngai moko aleke pa na yo te yo ka muto mukusho pendant que Dieu parle d'une manière c'est ça alors na monyango defo ne bisi mama obite izamba sukisa sama kamno wana eleki 4e jour 5e jour mama bakange munoko tant on a une mona note na muto zo sali mabe wana binazo boy maman zo reconnaître te 4e jour 5e jour maman kanga munoko andilo makambo o ezana sensité azana bandal azolo bagendinga azana na kingasani c'est que makambo sens contraire ti maman ekokufa akei alors na zongeli témoignage tant on a vendu na rivière maile soka kingai na se rappelle na numéro ya maman le kinanga na Lyonnais azana Belgique na se rappelle na numéro ni mandam na mutu na bengi maman des aboy moyens zate ndeko nanga hybridel akufi batie na mutuka abi tozo bongsa déjà matanga na ina binga siko ngana za ngape na zawa nkalamito yo kanga pe na kufi parce que vi na zo mener eza vraiment matata koto tindaki biso koto toya moyen te tokuti mutu te kasa eza munena bi luka okozwa oza mwana mbali akati téléphone ningna benga répondeur
Achina répondait. Na vandi siko wana zongi na na rivière maele esuki ngai. Na bino banda nini? Est-ce que na konye toujours ka ko sala matmabe mais maman nga ton ndoko la bisanga songo mena mukili. Ko yibate ko botra ko zama si batute vivre mal vie na nzela na vie malam. Na vandi soit pesa quitter. Na vandi wana ti na rivière wana directement c'était à l'heure de 16h. Non 16h ne na yoki mai. Nga na mona nzambe te tanga bimeli a lobenfu alboso. Noki rivière mai lobi. Noki voit lobi. Mon fils Enoch, je t'aime beaucoup. Nga sko tang na yoki voit na mai na telemi na ngina kima parce que idée na ngezaki ata moko te ke voit ene yango na ezolo bela menga noki voit bimi na mai. Na trempo na kima makola ngai et komi soudé na matiti ya peme ya mai wana makole komi soudé na bandi ko tremble moyen na ki mezala kite sima na ngai chasseur moko boisala ki wana chasseur wana yaki pona pardon mukatimbila ayaki pona kata bambila wana contrôler bambila na ye mukatimbila makolo ye pe e komi soudé nga makolo ekangami ngai nzamba albinga bi ke tie mon fils Enoch je t'aime beaucoup ya on a exhorté batu mingi oyo sala mabe mingi na passé oyo vi okota bandaka nganga oyo yiba obotola olongola bazemi je te dis nzamba lingi yo parce que nga peut-être na sala mabe koleka yo moi je me souviens makile mutasuka na mona que c'était un commerçant Jésus na boy ko tanga kombo na ye oui c'était un commerçant makile na ngai suko na mona vana ko na bongo na motema na sala mabe mingi mais jour alboso nzamba lobelinga que mon fils Enoch je t'aime beaucoup. Je t'ai choisi pour délivrer ta famille. Wana maloba ya nzambe. Siko tongo nzamba dolo belanga maloba wana nga comme bata wana na yeba kino makambo wana yeba même bata nzambe te maposa ngeza ke makolanga fungwama nakima okuti nyo solo belanga nga kutu itali ngati nga ne fils na longwa ne fils ke wana makoleka nga mingai. Habite mon fils, je t'aime beaucoup. Je t'ai choisi pour délivrer ta famille. Abandi ko pesa ngai bisingai prochainement na ba na ko éclaircir na ko ba nyoso tout. Ai bisingai message mission na ngai o apesi ngai. Depuis moment wana bien aimé dans le Seigneur, tant qu'à assis ko loba message, jour et na ko ta message intimité lo bela ngai. Tant assis ka ko loba message ko pesa ngai mission assis ici. Nyosto azolo baona nga kutu etalenga tinga lazomenga kaka makolo ngai efunga po na kima na longa wana parce nga na mona ko incroyable. Donc asi ko pesa nga message na meki makolo ngai efungwami mbangu na mate ngomba na mbangu. Mutu pa zaki na sima na ngai makolo efungwami abwaki na lichette zaki pona kata nango mbila mbangu biso tomati mbangu. Tukute na ngomba. Na kutie kuna vate akuma ze papa mukolo akunguza ma azopema. Ngapene na matini ngina leka esimya liboko ozoki manye yo zoki manoni yo moni makambo te onga na moni makoleki na moni yo ki makambo elo bamiate ona yokita yo kinde nte yo zaki simana ngabi tenga elonge komina kimia wa po makolo na ngai kangamaki tabi comment est-ce que zaki simana ngo ki makambo ana tabi na yoki te nini na bima elobi mai nya lobi na comprendre que te mambonga na yoki ye pa yoki ya yoki angote ya yoki te Parce que ko yoki te mai elobi abite mai nya elobi na comprendre directement ya yoki te na matimbangu na zongi na zonga ndako to ndo vanda wana nazongi wana nazo trembler donc nazongi wana vani nazo trembler directement moko depuis moment tant nazongi ndako na vani na kiti solo adiamba na lingi suko elongwenga directement en esprit solo masanga directement en esprit solo ekop directement elongwenga en esprit parce que tant lorsque j'étais dans la vie wana je faisais ma baigne surtout ya mokili. Je me souviens, tant on a qui na kata mukili, âge à C, oyonga tant on mukili, on a ba master tokende ko sambe na ko violer, c'était moi c'est âge à 6 ans. Et âge à l'école à maman biso montre volontairement na volonté, c'était âge à 70 quelques années. Pendant des centres j'étais encore le plus jeune. Nande ko sama benyo soto. Depuis jour wana idée nyo soto le nga na moto. Na komi ko tremble mais ni yango lo belinga. Mais oya lobi na mai, mais ai bi kombo na ngandi nini. Et puis il y a choisi ngai po nyaka kanga ya poninga mais il y a kufa déjà ba chola na mai inde le kibongo journée wana zakini nazo comprendre te ba master baye du retin ba matin ba master baye ba ina blo na bango na we même collecte parce nazo trembler na lali des jour wana za ba lo belinga clairement
alobelinga clairement na pongi wana confirmer message o ya pesenga ina mai. Depuis jour wana, bien aimé je vous dis, ma campo est changé. Na longwa mboka wana longwa na longwa yango na mati na zongi na king sans effort. Nzamba yemo ka futelanga transport. Amen. Tina zongi et tant on a zongi depuis année wana tina lelo. Et il y a les miracles et ça la maka toujours parce que nzamba pesa kamoto vision pas pesi provision. Depuis jour wana makambo nyonso échangé. Depuis jour wana nzamba komba ko laksanga na façon ko prier. Depuis jour wana tout makambo nyonso tout na ba domaine nyonso tout échangé. Bien aimé, je vous dis franchement, Nzamba za capable à changer vie na yo ma journée moko. Amen. Nzambo tolobela kaza nzambe teka kete pa nzambe kaka te so ya nini mais nzambo tout ça il a azanza memo ko a changer ka mutu na façon nyonso. Nzamba ko bimelu na dimension nyonso. Depuis mukolwana ti lelo miracle na miracle o esala maka toujours. O nyonso bandoko mona difficile et comment facile. Amen. Nzamba za kap nzambe pona sa ila yo bien aimé atala âge na yote. Amen. Pona so âge mais nzamba tali âge na ngai. Amen. Mais nzambe pona sa ila ko tala âge na yote. Pona nzamba bali sa yo nga je me souviens moi si nanga na bali azana âge à 19 ans. Azana atanga peine université. J'ai 3 mois de mariage. C'est-à-dire nzambe pona atombola yo et ko senga teke ke âge na yo. Et ko senga niveau de tinote, ko senga ekolote. Nzambe so sala kana ba façon nyo surtout. Depuis le jour où j'ai rencontré le Seigneur, il m'a appris depuis qu'il n'a rencontré. Depuis jour wana miracle banda ko salama. Et encore il m'a dit Abi que tu es là pour prier pour les autres. N'a se référer directement à comment de prier pour les uns aux autres. Ça dit, bien que je suis prophète, bien que Dieu peut m'utiliser dans tous les domaines, la prédication dans domaine tout, mais domaine où nzamba pesinga comme mission nangai, c'est prier pour na batu. Amen. Ko intercéder pour na batu, c'est ça domaine nzamba pesinga. Et nzamba na baki ne bandi so apesio vision, apesa rapé provision. Azanza même juste été. Après ce rappel provision. Et depuis jour où vous allez souffrir quelques témoignages, il y en a beaucoup mais tout planté kakade. C'est juste. Papa et donc tous la première partie à témoignage la biso, tous on a des témoignages voilà et puis to zonga, tous on a explication nango et puis to clôturer pour la première partie na biso. O exception neni ya kozoyo to cha déjà numéro na biso pour na bato nyonso ba joindre Mosali na Nzambe numéro ya ngwana to cha toujours pour na bato baza ko bela bato baza ba problème bato pe baza oza pe kuluno lingo tika ba problème ezebeli au moni témoignage exacte que tu as pour ça maseki na plateau ya Capage télévision to ya pour sauver des âmes en tout cas Tolanda, ba témoignage voilà et puis to kozonga pour to continuer na Mosali na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur ndengi tolobaki avec Dieu tout est possible. Moment otoza eza moment ya molimo santo. C'est pourquoi tobaki la confusion du Saint-Esprit. Molimo santo a opéré un miracle sans que muto a forcé. C'est pourquoi nobaki depuis mokolwana était depuis que moi j'ai rencontré Dieu na force à question miracle, des miracles automatique. Nango a tozana mama na biso pembe bino bozo ka miracle o nzambe aseli miracle moko ya makasi. Mama kombo nani? Komo nanga mama Dembo. Mama Dembo ovandi wapi? Navani na Kasongo numéro 5. Numéro 5. Nzambe asenzambe nangai aseli oni. Nzambe na asalelinga ya malamu makasi. Pona likamoko na monaki o na mona ngote. Na mona angote na yo kaka ba profeti ebele me nga moko na tia ka ba doute me ayo na moni penza mbala moko pona ba bwakelinga na swana kina muninga na nga moko toketi na leta me to uti na leta wana na tongo nango misu nange kanga mina komaki penza aveugle misu evimbi batu nyonso bakamwa kina ndako nanga mobima na oko kata ko bima libanda te me tango ye bake ko benga yo tango sambeli nzambe ti na oko kakate tango na baluki na douche kozonga na oko kate bana basiminga oye lisusu olobi nzambe pona nini boye mutazo souffre boye pona nini nazolela na 16h nango oye olobi nzambe abikisio metango bandako oloba nzambe abikisio wana nazomona te nazokokotala ta libanda te metango lobi nzamba abikisio opesinga mai na yo na sukole lungi na 16h wana na bimi libanda
nafandi libanda nafungoli miso ntango osambeli namoni bato nyonso bakamwaki na bana na ngai nyonso bakamwaki na namonaki mbala moko miso etikalaki ka rouge na yo tia bakisi nde miso ekomi swe nakendaki epa munganga te namoni mbala moko yango nde nakumisi nzambe mpenza nzambe na yo aza mpenza ya makasi. Mama siko okwebisa ndenge oza boye bato bazolanda yo eske batama koyoka miso pasi ekebima ezonga lisusu te ezonga lisusu te wana namoni liboso na bandako omona kutu nazalaki na misu pasi ava nabela maladi wana miso na bandako omona flu me banda makambo wana ntango ye kosambela nga namoni mpo na mbasu wana ti lelo nakoma omona bien nakoma omona ata nazopona basalite na loso nakoma omona bien anenge nazalaka liboso siko okwebisa bazana bato ebele bapapa bamama bajeune fille bazoni kosimba kisi mpona obwakeli bango mbasu na misu mosu misu bakomisi aveugle e atie koluka bandako yangaka siko bato awa bato olenge wana okoyisi bango ni parce que yo mpe babwakelako mbasu misu nyonso to ekomi aveugle onga komona esu te me nzambe abikisi yo okoyisi bango nini bato olenge nyonso to wana oyo nakoyebisa bango eza boye soki omoni likambo moko ata mpo na mbasu te likambo moko ya grave ekomeleli yo kima epa nzambe me banzambe baza ebele kima epa moto oyo oyoki omoni ye mpenza aza ya nzambe kima epa na ye nzambe asengaka ata ndenge namonaki osengaki nge eloko te me epa nganga akosenga yo bambongo ebele okomona mpe jour moko te oyo eleki nzambe eza te. Mama eske nasengaki yo mbongo avant prière ou après prière te osengaki nga mbongo te osengaki nge eloko moko te tina ndenge namonaki na ndenge nakomi boye ata jour moko osengi nge eloko moko te. na kombo na Yesu Kristo Seigneur éternel ndenge mwana yo a témoigné papa nkolo miracle tika elanda ye ebi na kata vi na ye na kombo na Yesu Seigneur tika bato bazobela misu bazobela bakle maladi ya kobaka bambasu makolo ya misu kolo au nom de Jésus tika à cause de témoignage de témoigner prospecter visite et visiter libota na ye na kombo na Yesu Christ na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus amen. Bien-aimé dans le Seigneur binomoko bolandi binomoko témoignage ya maman. Il y a tant de témoignages, il y a des aveugles bamoni bakoué basekui et surtout baniko l'exa tandiko l'exa et ça va prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de témoignages. Ndenge nalobaki ces jours-là mokolo wana ndenge nalobaki depuis kingana kutana nzambe miracle comment ya ko forcer te et comme tic tac sans dérangement. Maman boki très bien entre témoigner na lingala binomboyoki misuna ye kangamaki. Lorsqu'on a ça miracle tic et bandako ele kakati lelo sans que na force que sous miracle depuis kinganza bakuta nanga bengai miracle makoya sans que na force malana bola bozolo na ba témoignage ya mettre fomba na mbala e mbalo pe to na témoignage munene o bozelo ko lixa biso o bozolo na bino moko mzamba zo sala e biso mzamba zo sala to ko bo mango di photo li bito pour le to bimisa pour mbala bola na témoignage maman avec le miso fona mbala bola mbala muso bola témoignage koka atambole e mbalo bola témoignage ya munene o bande ko na biso azui ba ko lobela biso na miracle na masele ndeko kombo na ni pe ko vandi wapi. Comment on a ma vie de faire un numéro 5. Tasongo numéro 5. Tout le monde yo liboso na liboso ko na pembe na biso ko yo nzambe aseloni. Nzambe aselinga makambo ya minene ebele pe monsieur peut te lever pété pour na air. Mais maman to bane ko fani kuna limité. Maman a déjà akufa. Comme na mosko ndoto na ngai asinga nzoto da atekinga déjà esprit de mort comme tant to prina na prophète Enoch elongwe na komi bien maman wana kufa déjà mais au moni maman wana bimeli yo asimbio na nzoto tango asimbio na nzoto atio esprit de mort et directement nzoto ne komaki malamu te n'est-ce pas nzoto ne komaki lokola maladie parce que mowe ya kufa déjà sekui asimbio na nzoto et tango asimbio na nzoto et après nzoto komaki ya mabe c'est-à-dire atio esprit de mort réclamer yo koma côté na yo et tant to kutani na yo j'ai prié pour toi na singa ki combien. Est-ce que depuis na bonde li pona yo ozoka ozomoni lesusu te moni ndenge bando mona ozomoni lesusu te que ça soit bando na yo te est-ce na singa yo quelque chose te
Si quoi bisa ba nani oyo bazobela bazana ba esprit de mort bazana ba wei na banzo bazana bopito pourquoi est bango nini imaginer fi lokola yo parce que nzamba c'est le miracle mo wei ya simbio na nzoto mais profiter de bonne nzamba bilikisi mais non que c'est ba wana nini ba wana bazana ko na bona lokola yo les nzamba bilikisi est bango nini ba kende wapi e basala nini akwesa bango ke baluka nzambe pe baluka pe ba prophète oyo ya solo na ba pasteur oyo ya solo pona basambela bango babika lokwa ndenga na makambo ebele. Est-ce que par hasard na senga ki mbongo ti na senga na pesa ki o singa moko boso tende longoli mo wei wana est-ce que peut-être mona ki na soit ki moto na pesa ki na senga ki loko n'est-ce pas depuis mon miracle no pesa ngelo. Bien aimé dans le Seigneur, retrouve le témoignage. Ndeko oyo amoni mowe ya bimeli ye moto kufa déjà bandeko van nai bolandi travail. Asimbi na zoto. Lorsque asimbi na zoto ndeko nzoto bebi, ndeko abandi maladie. Nzoto e bebi atamboli par-ci par-là. Mais lorsque to bondeli na bondeli pona ye, depuis mkolo wana tina moment oyo maladie kei, mowe wana kei. Na senga na pesa ki o singa moko boso tende longoli mowe wana. Est-ce que peut-être mon qui na soit qui moto na pesa qui na senga que loko n'est-ce pas depuis mon miracle no pesa ngelo. Bien aimé dans le Seigneur, retrouve le témoignage. Ndeko oyo amoni mowe ya bimeli ye moto kufa déjà bandeko van nai bolandi travail. Asimbi na zoto. Lorsque asimbi na zoto ndeko nzoto bebi, ndeko abandi maladie. Nzoto e bebi atamboli par-ci par-là. Mais lorsque to bondeli na bondeli pona ye depuis mkolo wana tina moment oyo maladie kei mowe wana kei amowe ando bimele na physique azomone soute et nzambe biko sala de même manière nzamba za capable ko sala bisiko zami olandi trade na senga le côté na senga ke le côté c'est gratuit nous avons reçu gratuit et nous donnons aussi gratuit kanga misna ponda pona yo na kombo na Yesu Kristo oyo azali mwana na ngai au nom de Jésus sondenka ka témoigner mowe o abanda komona ye tangu nyoso to na kombo na Yesu ko banda moment oyo mowe wana disparaître au nom puissant de Jésus nzamba bimelanga na mai o Yesu raba boshe amelanga na mai Seigneur Jésus na bondeli Seigneur ndenga ka témoigner o Yesu ndeng pe na simieux miracle banda ko sala esprit de mort qui ne musika ndeng nzoto ezongi ezonga pona libela na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus miracle bili ba posé na kata vi tolandi ba témoignage wana et puis tokozwa moi explication pas mosai na nzambe bato ngo babimelaka bato ndenge ni moto na nzambe. Oui, Bible dit premièrement il n'y a pas les relations entre le vivant et les morts. Vraiment. Oui. D'office nenga na zapoye mowe na kotikala komona ta mokolo moko te pona nini ya sakufi et moyen zonga nga ezate. Mais surtout mona kabimeli mutu esprit na ye mutu wana kufi mais sauf que batamukli bazozo esprit na ye bazolata ba ko tourmenter ba misusu donc ke na mona ka bimeli ngai na mona ka bimeli ngai na mona ka bimeli et soko sali constant ba nyonso ba mona ka bimeli bango aya ko pesa ngoli mbongo te ko pambola bango te toujours ko sala bango mabe pendant que le bête il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Okay. Ça dit ça batamukini bo sala bongo. OK. Et puis ya mbasu otomoni mbasu ya misu na mona te ya moto na nzambe. Vraiment, mokili oyo eza batamukili bakomi tema mabe. Maman oyo yambas oyo asalenga ima parce que nga depuis na être sincère, depuis nga na bandi musala nzambe. Non na mona muto bokeli mbaso amiso te. Ezaki expérience na nga liboso na moni pa maman nga moko na salenga isomo. Na moni maman abimeli ngai na ndako, ba yena bana na ye, bana bas basimba ye, ba ke na hôpital ba bengani bango. Hôpital bengani bango. Ba ke na église moko ba église quelques églises bazongi moyen te. Bazongi. Kozo bango na bazongi de babete bango liso na ngai, na moni bango ba yelinga na ndako. Koya ba parce que tout ça mosala partout na église, même na ndako. Oui, nous sommes des médecins. Oui. Nous sommes des médecins. Alors na moni ba yelinga ye bango na ndako. Ba yo mosala mazaka boyko ba yepa na ngai. To be pa na ngai na moni maman lobi mais oh qu'est-ce qui ne va pas miso mi libanda. Na bonzoto ide mo yelinga yebise akende na hôpital. Na bi te o azawo eza bakana biso. Na mama ebandi bo ndenge nini? Oh papa nazaki na nyonga mutu avant na lobandi olela zo ko lobate. Na bino lobak toujours. On a na nyonga mutu ali kelemba na comprendre te tande asalingai. Na il n'y a pas de tout problème. Nazui mai.
na sambeli po na mai wana na pesa ma suko elongi o babi ke mai simba misutena bike wana munga kanda lobaki munga ngabingani bino po na moni solution te suko ngala nzopisa bino mode d'emploi mosusu na bondeli po na mai na bise suko elongi na sambeli po na bike d'accord maman ko kende oh combien non nous avons reçu gratuitement nous donner gratuitement sauf si on peut ça de grâce et dans ma bête kende balama ko maman na ke eleki 30 minutes après bazonga so mama bikita zaka kana même cas zo kutu moyen tawa misongo ko baluka misongo mo bimisa makila na minoko banga te d'accord no sabla le tant on a lingina sambela pona imbala mibale no ki menaza mazo belanga bien est-ce que prière au sala ki mbala liboso so ki so ki bata ebele wana ba minute ebele wana prière wana o sala ki nango 100 fois na bino na sala ki na fois bika si po nyongo bonde so pona mbala mibale tant ka ko bonda ki pona mbala liboso wana aza déjà guéri asa déjà yakobika siko ngamo komi so moto na tandi maman na zalaki rien n'a changé mais zamba la bisinga ke asi abiki déjà nesi maman des aboye obiki déjà abina biki na bi obe na biseke nzamba bi obiki mais papa boye kaka na okufa te nzamba biko obiki kende oh mais bonde sumi na bonde sous deuxième fois nzamba boye kende obiki tant akei c'était à 13h et comme 16h na zalaki tena déplacaki na moni bango na ye na kuti bango na veranda na nga bavande belé bana ba nese ngo miso mama ekoti ezongi normal tâche kuti ya noir ezaka les analystes na ye moi tant wakala même tâche wana tant on va nettoyer miso tâche wana disparaître amen c'est pourquoi tu me sens que les véritables médecins par excellence c'est Dieu lui-même yenda biki saka ba maladie mais sans ba maladie nyoso tout à ça opération sans cicatrice alongo na tâche ya noir na liso mama tâche disparaître amen Des mamans n'ont dit que non, mais ça maté, na tambola qui par vana y pas na tambola qui par-ci par-là tout ce qu'on sort. Des béco la senga, bé c'est qui te moussant de moi ça, on a dit que non, biso toza plus que ba médecin. Soit qu'il donc y a beaucoup de qu'on a autres, donc on a ça les parce que parce que nous sommes plus que les magiciens. To l'équipe bangakis, to l'équipe marabout. To bango baya qui pas na biso conseil biso bonda pour nanga il n'est qu'on confesser mais en 15 jours, ngano kenda qui pas na bangote. En 15 jours, on ne pas misima, mais bango de bayak pour la cité biso tous les colons à bango. Ça m'a bien été tout pouvoir qui m'a été dans la terre, je vous le donne. À personne n'a pas vrai serviteur naï. Et nzamba mesna ko c'est magique, ko c'est manifeste na ba domaine nyos. Nyango mutu nyos tous na ka que ça soit kanyos tout. Bible mo kanda puissance 115 Bible nzamba bete soyez bénis. C'est-à-dire nous avons droit aux la béni parce que nzamba déclaré maloba nzambe et pour la kate. Alors nengo soko za bénite et sengel to sambela aux la béni. Bible d'abord bien je souhaite que tu prospères en tous égards. Nango ue sengelo prospérer. Malade ko bloquer yote. Nango na ba domaine nyos to zali bloquer. Nga musanza pesa ngeza ko bonde la pona bato. Et nzambe sans que se manifeste. Même s'il y a 99 faux, il y a aussi un vrai. Même s'il y a 50 faux, il y a aussi 50 vrais. Alors nzambe même sans que se manifeste. Bon yango nangi na sala yo prière. Nzambe na biso asala kana pembe ni pe na musika. Il agit de près comme de loin. D'accord, yango nazo yeba ko sambela pona yo oyo vina yo ezokende libosote na ba domaine nyonso. Même si na kati nzoto ozaki maladi. Na ndengi to sambela pona yo zamba zo yeba ko guérir yo parce que nzambo to sela sala kana moment nyonso na ba côté nyonso. Yango zwaka ka mai na yo cha na kati ya kopo soit na kati verre et na ndengi no sambela pona yo mai wana ezo changer car bien la Bible dit au livre d'Ésaïe 44 verset 26 il dit je confirme les paroles de mes serviteurs j'affirme ce qui prédisent mes envoyés yango nazo sambela pona yo ndengi no sambela mai wana ezo longa mai ezo comme les sang de Jésus et ko vivre miracle na zambi sikanyo sozali so même ozala mafuta zwaka mafuta no simba ka pembeni écran zamba zo ba ko se manifester mafuta ezo kota ezola tension et okomona miracle bisika nyonso tout ozali parce que nzamba za na biso nzamba za partout dans le monde. Seigneur Père de gloire Elohim éternel le tout puissant na bondeli pona mutu nyonso tout Seigneur o asimbi mai na ye o asimbi will na ye Seigneur na bondeli pona mutu o asimbi mai wane longwe mai et comme le sang de Jésus. Ndeka akomela na akomela yango directement bisika malade ezalaki bisika blocage ezalaki
eux disparaître au nom de Jésus. La Bible me dit au livre d'Ésaïe 44 verset 26, tu confies la parole de tes serviteurs. Les jours et alboso côté dans koloba ki nangoye bakozanga bisika na kozala Seigneur. Je me souviens de cette parole au Seigneur Emmanuel. Na bondeli au nom de Jésus. Guérison miracle et za la partage. Ya mutunyo soto asimai mai wane longwe mai. Nia komelango amona miracle na yo. Ouverture et salam. Na kombo na Yesu. Onyos pasimi will wane longwe will simple et comme will d'onction. Na baksango deux onctions au nom de Jésus. Guérison miracle et za la partage ya moi nous moko na moko Seigneur. Na kombo na Yesu bamona miracle na yo Seigneur. Bisika bazaki dominé, bisika bazaki bloqué Seigneur. Na déclaré na débloqué na kombo na Yesu. Bisika bazaki envoûté papa. Na bengani esprit nyos bande ko dominer via moko na moko. Na kombo na Yesu Christ miracle ne bi na kata via moko na moko Seigneur. Ko bandalelo Seigneur, paix éternellement au nom puissant de Jésus-Christ Nkolo. Manifeste-toi Père de gloire na kata via moko na moko Seigneur. Agis Seigneur. Monyo so wana na biso émission de début jusqu'à la fin ko visiter Seigneur pour na mettre à son dans mon na yo. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Merci mon Seigneur Nzambe. Mon numéro bandela. Oui, numéro nanga ezali plus 243 89 75 20 566. Oui, plus 243 89 20 566. OK. Merci. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ezala sukate me bandela na Capage télévision. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment. Merci en tout cas d'aba onyo so balandi biso bo benga mosai na Nzambe bo joindre biso parce que Nzamba ebitina papa pesi témoignage à lobby o azala mato ya koyoka ayoki tozo forcer binote tozo forcer et l'autre côté mais biso to yebi ke Nzambe asala na ba façon na ebino pe ba ko commenter heureusement ngamo na za censure awa et merci na grâce Matelo merci na ba onyo so balandi biso bo s'abonner bo aimer bo partager l'émission na biso Nzambe azana biso tout au long ya 2020 auto 6 malamu to banda 2021 malamu en tout cas to na prudence pour biso moko to moni mingi ya koluba ezali te bato soupe bazo kotate parce que nzele zana mulai. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Capage TV. Capage TV.